Eu te preciso, Senhor. A minha família te precisa, ó Jesus. Preciso de ti, ó Senhor Jesus. Bonjour, bonjour. Lisusu lelo to na plateau ya CMK Cardozo Beauty, esthéticienne abino professionnel original pour nabino. Lelo to lisusu na thème ya soin de visage. Eza demande o bande kumingi basenga ki par YouTube, bataki ba commentaire, to la soin de visage et puis ba produit nini ba ko utiliser. Pona ko banda na soin de visage, il faut yebanda numéro 1 poso na yo, eza poso ya lolengi nini. Na soin de visage, ba produit nyonso bateka na magasin, soit na pharmacie, ezalaka bongo chaque pot eza na produit nango. Donc soko za na pot ya normal, oko utiliser ba produit o ba koma normal. Soko za na sensible, oko utiliser bongo ba produit eza sensible. Soki oza na pot o ezali sec, oko utiliser ba produit o ezali bongo sec. Alors s'il te plaît, ko mélanger te. Ko mélanger makamabute, ko mélanger te, ko mélanger te. Donc yeba na no poso na yo lolenge ezali et na lolenge wana pe okosomba ba produit na opona ko utiliser na ndako. Alors nga lelo naza na ko travailler na produit ya Yves Rocher. Toza na démaquillant le ya Yves Rocher. Oyo bongo ekoyeba ko démaquiller elongi na biso. Toza bongo na oyo tezali bongo tonique, mai na biso tonique yango eza pe ya Yves Rocher, tozali na masque en même temps oyo eza masque en même temps eza pona gommage. Basala ngo na base ya sucre, eza vraiment ya sucre ya Freeman, tozomona ngo Freeman Beautiful, eza masque mais en même temps eza gommage, 2 en 1, OK yango yo. Et puis toza susu bongo na masque na biso ya avocat. Oyo ezali bongo po efongola ba pore na biso, po efongola ba pore, toza na masque na biso oyo et oyo eza pona eba bongo ko purifier po na base ya makasi. Toza na oyo et tokosukisa bongo na oyo ezali powerful masque na biso ya balea na magasin ya 2M pour kokuta yango. Loka Yves Rocher na magasin Yves Rocher et les autres choses so vous en avez besoin. Pour sa commande na bino, pokoko komela ngai, na email, soit bote commentaire na bino na YouTube. OK. Bon moninga awa naza maquillé. Toko démaquiller na melongi na ngai na kolongola presque tout onga naza nango et toko continuer bongo na service na biso ya soin de visage. Donc bosa na te ba produit somba oyo ezali bien pona pona. Soko zwe loko mususu e ko peso réponse moko ya mabe. Toza pe na mai na biso ya moto o toko ba ko utiliser na soin de visage toujours mai ya moto. Pour mai ya moto e ko soigner sous peau mieux koleka. Alors tout de suite là, to bandi numéro 1 nali na biso. Oyo on a bandé ko démaquiller, Monique ndenge kolongola vraiment ba salité. Monique nyonso ezolongwa mais tokosala mwa bato rebelle résultat yango yo fui saleté, mais résultat yango wana. OK, je démaquille les sous kotoyo. Démaquiller partout. Partir misu tokotika parce que soin de visage batika ka partir misu awa bakanga yango, il faut pas utiliser ba bloc les makasi. OK, to démaquiller. OK, Nyo soti awa na se. To démaquiller. OK, toza na gana biso na mai na biso ya moto oyo tokolandisa. S'il vous plaît, elongi toujours na gant pour eba bongo ko nettoyer elongi mieux. Toujours na gant. Pour kolongola susu reste ya nyonso oyo etikala kibongo na po.
faut toujours connaître que l'ongi na gant, c'est très important. Et puis mai na yo ezala mai ya moto, ok? So. To nettoyer bien, 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 ok? Après qu'on nettoie elongi na biso, to ko utiliser bongo masque et en même temps gommage, ok? Bomoni que ça y a base sucré, ça vraiment sucre. Bomoni yango yo. Hein? Ça vraiment sucre, bomoni ça sucré. Ce pour me faire ça ma soukali, hein? Ça penza soukali soukali. OK? Tu peux utiliser yango bongo. Autant bien. Elongi. Panjango bien. Tu panjango bien. Ah voilà, c'est ok. C'est ça. Après, côté bongo masque na biso et en même temps gommage freeway. Donc côté kango e fanda na peau na biso après près 15 minutes. OK? Masque oyo okoki ko utiliser ngo 2 fois par jour. Mais attention, pour na bato oyo bazana ba bouton et puis bazana ba tache, toujours ko utiliser o tezali gommage ya peau sensible. Pour wana eza mabanga nango ezalaka mike. Na répéter que mabanga nango ezalaka mike. Soko utiliser gommage o mabanga nango eza mwa minene ekoko sala fort réaction na peau na yo. Donc se comprendre, s'il vous plaît, bato bazana ba bouton, hein? Gommage na bino ezala pour peau sensible pour mabanga nango ezalaka mike. Alors tozeli 15 minutes na biso ekoka comme ça tu va bongo kolongola masque et to gommer et ça. OK. Après poser là 15 minutes na mouiller maboko na nga na mai na bandi sikoyo ko gommer o etezali gommage na nga comme ko gommer zo gommer. Tango zo gommer masque oyo okomona na tamoko boye hein sucre nyonso ekoyeba kolimwa et comme neti zei na poso hein et comme zei na poso partie azolo za très important pour wana nde ba graisse et fandaka mingi koleka awa zala doux parce que pour ezala kapete hein donc na niveau à likolo zokita Jesus na niveau likolo zokita Monique ba sucre na biso et comme vraiment zei et limwe nde soko remarquer que gommage yango et comme nango transparent après wana tokoyeba bongo ko soigner elongi na biso. Pona kolongola o etezali masque na biso na elongi toza bongo na éponge na biso spéciale hein ya soin de visage o tokoyeba ko utiliser pona ko enlever o etezali reste o eza na elongi to bandi na zolo kokiti en même temps hein? OK. On nettoie bien. Omoni poso ebandi kokoma ngebu na niveau à misu s'il te plaît jamais kotia gommage jamais ko utiliser gommage na niveau ya misu mais toza pila masque ya misu ezalaka nango na magasin so za besoin masque ke misu ezake la okoko tuna masque ya misu ba kolakisa yo. OK. Après qu'on utilise bongo pour enlever salité nyonso ya gommage, donc on utilise bongo
masque na biso eza pona kofongola ba port, hein, pona kofongola ba port. Après ça et comme ça on plus fine, eza masque ya avocat. Masque oyo avocat ekangamaka na elongi, hein, ekangamaka. Et comme à sec, tu peux utiliser yango. Ça vous a besoin de au pota pota, manda mu oyo au kaboli yango. Bien là na elongi masque ya avocat, ya freeway yango ya soin de visage. On a trop éviter comment ya ko utiliser méthode au koko utiliser en 2 fois par semaine, souka 3 fois par semaine, ça dépend, il y a problème au yo aux anango na peau, OK? C'est ça. Utiliser masque na biso. Masque oyo après kopotango na elongi, pona oyeba ke tanango ekoki, okomona ke ekokauka. Alors to sali nini? To pesi yango mwa temps et ba bongo kokauka. To zeli. OK? Après que utiliser masque na biso ya Freeman, hein, ya avocat, o ezali bongo pour efongolisa ba port, hein, ba poso ya elongi, o ezala bien traité na kati, to moni ekauki après 15 à 20 minutes. Mais okoki pe kosalela yango pendant 30 minutes sozo sala misala na yo, otie masque na yo, hein, po ezota nango penza kokota penza bien na kati ya po. Tozui, hein, ba nettoyer na biso, to bandi ko nettoyer, ko enlever masque. OK? To bandi ko enlever masque. Bandi ko enlever, to changer côté. Et puis tant tozo enlever, tozo gratter parce que masque est côté vraiment na sa peau. Masque est côté bien na sa peau et on a faut vraiment pour gratter, pour passer en gros. Toujours na main na biso ya moto, pour passer. Na ba coin awa masque bata maka trop. Mbunzu to longoli tozo gratter, hein. Tozo gratter vraiment pour masquer et long. Bien. Tongoli souki bien. Moniye azama mke teti. Alinga tikala na ye. Nettoyez bien. Moni pona biso nenge komi kitoko neti po ba bébé. Donc bon utiliser ba produit bien pona soin de visage na bino, mais lo que c'est important, il faut oyeba poni ni yo ozanango et quel problème pona yo azana yango. OK? Tout ça encore une fois. Nettoyez bien. Nettoyer. OK. Ba éponge oyo eteka makana magasin nyonso pai ateka ba ina ba bloc à beauté ba rouge à lèvres ba crayon ba éponge oyo ezala na département wana butuna yango ba éponge pona ko nettoyer bongo elongi. OK? Tout le monde to nettoyer elongi na biso bien. Après qu'on enlever masque ya avocat na elongi, on sentir que elongi vraiment comme élastique, hein, et comme élastique et je pense à puissance. Après qu'on utilise bongo masque ya avocat, to koyeba ko soigner elongi na biso
na maille tonique. Pourquoi maille tonique? Au moment où tu utilises ba gommage, tu utilises ba lait, tu utilises ba masque et tout ça. Et bah reste yanda muna ma miki et linga toujours kotika la na à peau. Mais pour nous nettoyer encore plus, tu peux utiliser bongo et des ali tonique na bisopé, il y a Yves Rocher. Mulangi nango yango tonique ya Yves Rocher, hein? Maille ya tonique ya Yves Rocher, maille ezaka transparent. Ce qui boké na magasin Yves Rocher pour tuni tonique ya alcool, hein? Pour na bazan na bouton, pas quoi utiliser alcool. Si vous avez un problème mingi té, vous pouvez utiliser un normal sans alcool. Même si vous avez un problème ba bouton, ils ont bien alcool pour purifier les sous et longi mieux. OK? Tout ça on a ba ni na biso, allez to ba nisko qu'on nettoie les sous bien dans ma alcool parce qu'il y a toujours des restes au etikalaka. Il y a salité, il y a ce qui salité les ananas on a c'est peau à kolongola on nyonso à kolongola on penza nyonso bien hein, to gratter bien ah là c'est au mona résultat nango c'est ça. Malgré ton nettoyer, malgré tout ça et tout, mais oh et ça ouais fan d'aka vraiment na katsapo. To mo nyango hein, yango. To changer côté. La mise sur ça l'attention côté mingi te ka likolo, hein. La zolo est important. Ya koni kango bien na ma tonique pour ba graisse et fan d'aka wana. Pe ana se ba graisse et fan d'aka. To nettoyer bien. Tu nettoyer bien. Après qu'on nettoie, tu as mon quoi sec, tu l'as dit silicolo. Tu l'as dit si, tu l'as dit reste non soana. Oui, mais quand il fanda, mais quand il batama, et quand il sait qu'il est tout à côté, tu l'as dit, tout le monde est propre. Pour finir, il faut oser na masque moko ya bien pour na ko utiliser pour na elongi ou bien sérum moko ya bien pour na elongi na yo et kokoza la pour na épaisse elongi élasticité élastique kota na elongi ce que elongi ezaka elemba le matro et vraiment stabilité luka na magasin même à mindele sérum oyo ekopesa pour na yo élastique hein élastique comme penza makasi et la te ngai pour na lona ko utiliser masque na ngai ya Power ya marque ya Balea eza marque moko ya ba allemand bato baza na Allemagne bakokuta masque oyo na magasin ya 2M. OK yango yo tokozwa totie masque na biso hein totie pas même beaucoup mais zéro ekoka nango eza na auto pieti ki se belé non hein ba biso ko kutia au caboli yango bien, au caboli yango bien. Caboli yango bien. Après ko caboli yango bien elongi. Siko il faut benda poso na yo ebima libanda. Po tolobaki to utilizaki gommage et fongolaka ba port. Et puis to utilizaki masque o fongolaka ba port et puis comme ça ba port fine. Siko toko hein toko vimbisa siko po ebima libanda na masque ozui maboko na yo hein au former yango boye. Au former yango boye o bandi ko fina ozo benda. Au mona que ezo pese élastique ezo bima hein comme ça. Au fini au bendi. Au fini au bendi, au fini au bendi. Na niveau mbunzi pe croiser en boule au fini au bendi. Ah on a c'est fini au bendi, au fini au longoli, Bino bozo mona ke po ezo denda, hein? Po eza masque moko ya puissance. OK? Au salé on va pendant 3 minutes. Pour comment on a que l'ongina yo est comme fraîche. Le col est bébé.
tiens na kingo na yo olandisi. C'est ça. Donc maquillage, qu'on démaquille, qu'on soigne. C'est ça. Avant qu'on la maquillage, surtout pour la fête, donc on conseille ozolandanga soigner elongi na yo kitoko na lolenge nga na sili bongo kolakisa bino ba produit nyonso o naza nango awa soki bipai ozali ozana possibilité nango te na yebisaka bino toujours bokomela ngai otuna nga ba question na bino soki pa boza ozana possibilité kozwa ngo te ozana canal moko pa yo okoki kozwa ba produit o nyonso na présenter lolo na plateau ya CMK Cardozo Beauty na pesi bino ba merci mingi bo commenter bo abonenga esala nga kitoko bo tsaka ba commentaire moko ya bien et ce qui saranga en tout cas la sepeli mingi pona kolakisa bino comment ko sala bongo soin de visage na peau normale soin de visage na peau normale. En tout cas merci dalela bino oeza bongo CMK Cardozo Beauty. Merci, à la prochaine. Mouah. Oh Senhor Jesus, eu necessito da tua mão poderosa sobre mim. Oh meu Deus, preciso de ti. Oh Jeová, Jireh, eu necessito da tua mão milagrosa sobre mim. Oh meu Pai, se são as provas que me fazes passar, eu te peço que me fortifiques. Se são os pecados da minha juventude,